La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet. C'est l'idée des traîtres. Et vous savez, la place d'un traître, c'est la mort. Et nous allons pourchasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. Bamangungu baosala non bazwago mawana soki bango baokoka. La grimace à pamba pamba, etc. On va populariser cette guerre. On va la populariser. Mais c'est quand le peuple va descendre dans la rue. Parce qu'à partir de ce premier ménage, je lance l'appel à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Et j'invite les Congolaises et les Congolais, où qu'ils se trouvent, à se lever comme un seul homme. Non pas pour soutenir le président Tshisekedi, mais pour soutenir la patrie, qui est le Congo. Tous. C'est l'idée des traîtres. Bandeko nanga bola muka dossier ya Mutamba ekomi sikoyo suspect. Na minute otozolo baboye Mutamba aza lisusu na danger, alors il faut Mutamba akende kosamba pona dossier Frivao. Dossier Frivao ebimi pona nini? Ebimi kaka tangu bayoki ke Mutamba na biso, kaka tangu bayoki kaka ke président de la République andimi kobimisa Mutamba, nde ba dossier ebimi ebele. Na minute tozolo baboye bakangami balobi kaka ke Mutamba il faut akende kaka kosamba, donc il faut que kosamba le 19 malgré condition na ye. Malgré condition oyo Mutamba zanango, Mutamba il faut akende kosamba le 19. La famille eza ya koyinda, eza vraiment ya koyinda lisolo oyo, eza ya koyinda. Noti ke la bino bolanda to ebite gouvernement na biso soki dossier ya Mutamba ezo kende wapi. To ebite gouvernement na biso soki bazoluka nini pona Constant Mutamba. To yebite bazoluka problème nini na Constant Mutamba. Na minute tozebisa bino Constant Mutamba zana gravement malade na hôpital. Est-ce que boyebi ke Mutamba mona lisuté? Boyebi ke Mutamba misio kufa? Makambo eza ya koyinda, susi na bango ezaka ke baboma Mutamba pena Mutamba lala na se. Susi na bango ezaka ka Mutamba ndenga zawana alala na se, balongola Mutamba na vie, balongola balongola Mutamba na pouvoir kande balongoli ye, mais susi na bango eza balongola Mutamba na bomoy. Noti ke la bino tolanda vraiment bandeko, tolanda intervention bandeko. Na oloba nanga mingi te nazaki na live lobby po na mamba Mutamba, kota na live oyoka makambo somo. Kota ka na ba live na biso koyoka makambo somo. Tozo comprendre te président de la République azoyo ke la peuple, to azoyo ke la peuple te. To uti komona kaka peuple asengaki. Peuple asengaki. Peuple utaki kosenga. Peuple utaki kosenga awa. Babimisela biso Mutamba. Babimisela biso Mutamba. Kaka tangu président de la République qui est Fatu Béton a yoki kolele ya peuple à répondre population ok na yoki. Nde tomoni ba dossier Frivao ebimi lisusu. Nde tomoni ba makambo ebele ebimi lisusu. Posa na bino eza nini? Posa na bino eza nini? Posa na bino tozo yeba lisusu te. Posa na bino eza nini? Pona Constant Mutamba. Constant Mutamba ngo ana famille te. Constant Mutamba ngo obozo ke la pasi te. Ana bana te.
Constant Mutambango obino bozo lingaka bo silisa ye. Mabe nini mwa mobali wana salaki, mwa mobali wana azali sous na pouvoir na bino te. Azali sous na pouvoir à Congo te. Peuple congolais, tous les jeunes garçons, tolobi bien tous les jeunes garçons, oza mwana mboka, oza jeune, telema bunda po nekolo. Soki Constant Mutamba ba osala ebo na 37 ans, boni yo jeune oza na 20 ans, 26 ans. Politique na biso ya Congo, ezaka te il faut kaka ba papa nde ba dirigera ngo. Ezaka te il faut kaka ba tata wana ya mikolo wana ba o ba vanda wana ba lungwaka te. Ezo pesa pasi pe mawa. Alors, balobi marche ezo salema. Peuple congolais, les 16 marche ezo salema partout telema. Oza na poto pays nyonso oza. Les 16 toza na marche. Noti que la binobola d'intervention bandeko. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tolanda intervention bandeko concernant dossier Mutamba. En tout cas, ceux qui zamba no liboso tango koti na Yersil Botelo TV, emelenga vidéo, partagez lenga na Facebook, na WhatsApp et ça malamu mingi. En tout cas, nazo ko insister naza ko insister na bandeko na biso abasi, na bandeko na biso mibali, bosunganga na ba partage. Naza ko insister bo sunganga na ba partage na bino bo partager lenga émission. Naza ko insister na ba partage na bino poto za na posa maloba oye komela bandeko tout. Bonjour bandeko, bonjour peuple congolais, bonjour diaspora de partout. Nengene sarabino keno makambo Constant Mutamba na lala kana lota kaka yango. Nakanisa kaka yango, na mona kaka yango, na résolaka ndenge nyonso tout faut kosala po libération ya Constant Mutamba ezala booster, ezala pousser, ezala doki nyonso ekoki kosenga. Bandeko, peuple congolais, il y a de partout. Diaspora, il y a de partout. Na minute soyo mot d'ordre eza moko. Esengi parti politique te, esengi état d'esprit te, esengi état d'âme te, esengi groupe religieux moko boye te, tobengi biso nyonso tout le 16 mai oyo, le 16 mai oyo eza samedi. Bandeko, le 16 mai eza samedi, toya ebele po toi ko dénoncer, toi ko booster libération ya Constant Mutamba parce que eza mabe. Makambo ezoleka na mboka na biso, to o ezoleka na gouvernement na biso, ezosala penza pasi mingi. Bandeko, yango na bengi yo, na bengi ye, na bengi na nyoyo, na bengi biso tout. Tozala wana le 16. Tozala wana le 16. Adresse eza moko. 32 cours Albert 1er, Paris 8e. Bandeko, 32 cours Albert 1er, Paris 8e. À partir à 13h de yato bando poussana, poto zalawana mobondo. Peuple congolais, diaspora, bana bundes, bana lon, bana wapi, bana de partout, to poussana, to zalawana, poto beta mbela. Voix na yo, voix na nga, voix na ye, voix ya Grégoire, et yo kana, pour va comprendre que mabe ezali. Nel Sarabino que Mutamba, il vient d'avoir 38 ans d'âge. 38 ans kaka ya pamba, 38 ans d'âge. Mais on va ça Mutamba. Yo ça a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Excuse. Mukolero yela yo. Okolela. Ou bien kolobanini. Yango na ne komeli yo te.
yaka ndeko, yaka tokutana, to mbela, to dénoncer mabe, to tanga bakombo ya badongola misu. Ngazo continue ko interpeller mokonzi ya mboka. Tangu bango nyonso tu bapesaki mukongo. Tomonaki Mutamba azalaki ye moko. Tomonaki papa la biso Jean-Pierre Bemba azalaki wana. Tomonaki mama la biso Kaikwamba azalaki wana. Mais batu nyonso yo chef de l'État lelo pesi confiance. Bazalaki wapi? Fati Beton. Batu nyonso tu wana bazalaki wapi? Mucha Tongolo bazalaki wapi? Batu nyonso wana o lelo yo pesi confiance. O pesi litoi na yo oyo rakabango. Papa, son excellence Fati Beton, batu wana baza badongola misu. Batu wana baza batu mabe. Batu wana bakotika yo kimia te. Papa, yora kolela la biso ba Congolais. Bimise la biso Constant Mutamba. Parce que déjà, on a le pouvoir. Déjà, un quart de peine leki. On a déjà le pouvoir ya Robimisaye. Attends la grâce présidentielle. Yango wana le 16 mai bandeko. Bozala wana ebele. Bozala wana na ngonga ya 14h. Na Paris 8e. Toya ebele pour la kotika kotele misa makamboyo. Il faut ainsi la makamboyo. Makamboyo, il faut ainsi la. Merci peuple congolais, merci diaspora de partout. Tokuta niwana mukolo ya le 16 na 14h. Merci tous ensemble. Dossier Constant Mutamba. On a vous rappeler pour les jeunes qui jouent, les jeunes qui président Mambo Belé, les misala, président qui oui, azo bunda si ça va makambo nyonso boyebi que non le mal était profond. Le président de la République a dit biso mo peut trop mon nango. Ba di président baso kanga biso basuki, boyebi président ah, pour li kamona président pexaka ya kanga ba jeune basuki. Ba jeune babé sous président lobi ba yo kango li soute. C'est à ordre. Quand le chef donne l'ordre, ça s'exécute. Les réclamations, c'est après. Parce que le chef a des collaborateurs, le chef n'a pas d'amis. C'est pas parce que vous êtes aux côtés du président, vous avez chaque journée bolinga. Et tout le monde dit combien vous avez aux côtés du président, vous s'alliez. Vous avez vrai. Vous avez vrai. Et heureusement qu'il y a un béton. Pour ça, il y a un choc. Il y a un sous andimaïté. Ba jeune ba loba ki président bi misa so jeune Mutamba président ba ki OK yokani po ba tebe ba tuningai po au moins ba jeune ba tebe ba komeningai les tempa rappeler président il faut que Constant Mutamba ki ozo ba soin quand ninga zala wana na mbeto hôpital tout et tout azo quand même ba soin approprié ngana ebisa bino président za na humanisme et puis message na bino ne na sali yango bo ekomi Batu ba komeli nga nabite. Ngape, naza le tempa. Na koyebi sape mokonzi. Papa, ba jeune ba komeli nga suba binecho bosani na osu dossier Mutamba. Mutamba fois que ozo ba soin président. Et puis ça la bateau ba komeli nga concernant dossier à Fluvao, hein, dossier Fluvao. Na sali un peu moi banquette, le quoi mo pandi sango. Donc normalement, na likambo Fluvao oyo. Et ça dossier est allé procureur. Hein? Na DGAU, il y a Fluvao. Constant Mutamba n'est pour rien. Et allé Constant Mutamba te. Constant Mutamba bazo bengaye aya le quoi renseignant. Parce que ton marambo e bandaki de Mutamba ici baba azaki sous ministre te. Ça déposaki ni démission na e. Pour en fait il faut te rappeler moi makam. Parce que la ligne na ken investiguer Nathalie n'a pas solo la mot. Constant Mutamba zaki sous ministre te. Donc aza invité comme ba renseignant nyonso né na zo mo batebe Constant Mutamba ba inculpé di sous.
mais na likambo il faut tout le bon clair nga na lo bila mokonza mboka to landa ba pays mususu eza ba ministère mususu ba sambisa ba ministre na kaka boete au vu de tout le monde neti ministre à défense boro yani na loenge take au samba parce que na comprendre la politique à Congo te même dans les pays développés et ça la maté jamais au monde a ministre à défense ministre à justice ou bien bah ancien bah on est ancien ministre à défense il y a justice il y a intérieur bah il y a naibu ministre intérieur au monde wana asa mokonzi oui ministre intérieur asa mokonzi tu peux pas na biso to comprendre te ngane tinga na oloba eza lokola kopesa soni na mboka ancien ministre de la justice boya kotel émissaire du sous le quoi renseignant wana eza ko humilier mboka d'abord s'il vous plaît arrêtez d'humilier le chef de l'État na linga kabilo ko na tene e comme la fachi parce qu'il a beaucoup de choses à faire asa muntu te yaya asa muntu asa na makambo ebele. Et puis, nous avons 2 345 410 km. Voilà superficie mboka na biso. Na conférence de presse à l'Oben. Total, on a classe pays, continent. 80 fois la Belgique, 4 fois la France. Allez vous renseigner. Moi, je ne vais même pas raconter des choses pour rien. Pourquoi na mboka na biso, bolika ko bebi c'est la présent moi makam. Donc makam nyonso bosala kana bosala ngo bokanisa pobino bozolo kume et que ne connuire président de la République depuis quand boko benga ministre ancien ministre de la justice bo bité que ça ba nebiti so bozo comprendre force ba ministère wana ba secret d'état et va na la défense et va na la justice et va na l'intérieur jamais on a ici na ba États-Unis bon on a même ba ancien président des États-Unis après kaka mandat sili aussi si ba mandat non oko beta li sous l'histoire politique que nous vivre vie na yo. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? D'abord, il est en détention, il est malade, santé zabienté, mais bolimou tambate les maaya le quoi renseigner. Ça c'est humilier la République, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, c'est qui t'au côté? Il faut que vous tirez Bambaboué les kata. Un ancien ministre de la justice, bon, le quoi renseigner. Et ça le mawap. Et ça la mawapi. Botanga ba classe mon wap. Ah, nzambe na sambela chaque jour ominga po nani kokota no mamba po tu ko makase na zana no na kata nini ngazala na ni babe on. Elo ko ba bengami. Nga na lo ko na front. Non lo na front. Jour non mona ka to récupérer parti wana nyonso est. Ndenga na lo na front. Après ngai pe na ko mosela mboka. Mais na holo ngona na front si côté. Naebi que bangunya ba préparer mandoki. Je vous signale bato non so bozana réseaux sociaux. Kuna bazo armé pe batu na bango. Oui, TikTok e ninga na suka la mingite. Bato bo bundela mboka, focus. Mungu na zo se préparer. Oui, sur l'armée numérique. Ngana ko lo baka makamba après oh les tempos ça na raison na linga ka bato ba si je savais te. So ito solo ba makambu boza mayele. Boko de la distraction te bato ba bundela mboka ya to zonga. Kuna basi ba se repositionner. Ah, boki déjà ba conférence de presse bandi hein. Donc présent car silisi ale bazui bago. Mais boye ba ke ba congolais nyonso tout est baso comprendre makamto lobaka. Ba misusu ti sikoto so comprendre te mais avec les temps kaka. Loko e belé de ba comprendre mamamboko. Gloire à Dieu. Boka président spécialité ne ba psaume. Na loba on a vidéo on a président so na ba livre ya Bible. Ya sa muta ba psaume. Aïe si no psaume 91. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moutamba il est souffrant, il a besoin de soins. Ba jeune ba belé là qui présent ba ki yokani. Toi on a besoin ko monaye. A ki nous ba soin na yez. À sa congolais de père et de mère, il est toujours aux côtés du chef de l'État. Ngana on comprend les lots quand on est acharnement makasibo. On dit besoin de muta sa dépression, to mutu a tomboka a lobelo ko moroboé après le boté. Il s'est attaqué au chef. Non. N'est Sabino hein. Bo saka na présenté. Bon ça on a présenté, ça t'es pas mon présent chaque jour, et ça t'es pas un analyteur présent le bilikam. Présent yebi makambu. Ayeba makambu. Tant à obima, bon c'est présent dans la porte à droite, abimé bien la porte à nord. Ndebele bo sutukak. En tout cas, vraiment c'est triste hein, comme mon ancien ministre. Balika va humilier ça. Et bako humilier ka emoté, bako humilier même République.
Et quand d'autres pays, bah, au monde a bon. Je répète encore, bah, ministère Moussous, ministre des Finances, il y a un budget. Beaucoup de ce ministre, moi, ancien ministre de la Défense à Sambaté. Il y a justice à Sambaté. Et ça l'a raté. Et puis, il y a un dossier. Mais Moutamba n'était plus ministre, non? Ou bien, vous avez sous la date à monter. Bon, bien, le quoi enseignant, pourquoi? Ah, il m'a il est malade. Bah, jeune, bah, c'est un président. Président, on a besoin de Moutamba Libanda. Et ça demande. Donc, bino bokoka il demande il faut que vous créez ma manœuvre na bino kaka pour vous sa dossier. Ba jeune ba télé mi ba singa le tempa yebi sa président de la République. Biso to ito mona Moutamba Libanda ke oso ba soin na ye. Ba bimisa e kuna azona ye ba soin na ye. Et ça demande ba jeune. Ba tu mususu na mo ba komo Moutamba tinde ba to. Moutamba na hôpital kuna zo su ba jeune na ke otile do ba jeune na nyonso ba ki ba ka Moutamba. O wana bana fachi. Bwana mutama baby no boza ba songi bwana bana fachi on bo moni to ba komeka libosa president ba bandi ko senga president mwana za bon papa na musala te president bina yoki papa tane bazo sala biso bazo kata biso bazo kanga biso bon mene dans l'immédiat le chef a réagi ba sengi que libération consent mutama le chef a dit OK problème na bino ni boko yoko sa mutama na dossier Flivao c'est quoi cette histoire? Ah, t'es. Bon, bah, que total à rapper, hein. Tout ça, bah, classe, hein. Nous sommes des intellectuels. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore aux commandes, ou bien tout ça, il a non mboka, nazo ça, il a mboka place dans ça. Pour nga, na zana, nous na front. Nga, pour na kota, pena, ça, la mboka. Il faut na biso na ya fachi to rééquiper. Jour en pas, bon, moni, les tempas du chef na goma. Oh, mais pas na goma, na pesi bino mbote. Merci na bino, na essa bino système absolu 35. Ah, président, bêta 91, bino na 35. Bon, mon n'engelo kwa mwe kinde. En tout cas, message yango, en tout cas, yé moko le béton, ba jeune, baza toujours na yo président. Baza na yo. Nga na yeko rappeler, car rapport ba komeli ngai, nga habité. Oh, le tempa, yé bisa président. Nga bibino bobi président, zara papa, zara rempli d'humanisme. Ba jeune, ba téléma qui jourana, et za ba jeune congolais. Botika kosala kababilo na mino bolinga. Qui vous a dit que ma jeune va yamba ba léopard Moutamba mutatinde bo bino ba lukute. Wana bana fachi balinga fachi, balinga léopard, ba congolais. Ça n'a rien à voir avec Moutamba. Oh ya. Ba tu ça ça kuna ba ça ka Moutamba. Moi nga bino bo ça bata lokuta. Baza bana ya président Félix yo ba senga qui jour ana biloko en désordre. Parce La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.